dire Priska moto oyo moto pelisi yango Martin mobala zoba et puis papa na ye papa comportement oyo eza ya papa moboti te voilà ndeko ya mwasi ozo salir wana za ya no aza makila na yo. Les paroles s'envolent, hein? Les vidéos restent sur l'internet. Lobi boko bondisa biso kata bobongisa to yela biwa vidéo aussi. Merci. Bolumbu la bilo to exposer un rôle lisusu. Papa et Martin à l'équipe pour la première fois avant même que Priska va passer la yé d'autres. Vous comprenez? Papa et Martin à l'équipe. Pour aboyi dibala ya Priska na Martin. Alobe sengela ka loba alingite Martin abala Martin sana mwasi na ye. Martin azana mwasi na ye azana foyer na ye tout. Mutu nyonso tout net ngani na zabuna bande kunanga bana poto. No lingate que na yoka fi moko boye ko détruire libala ya ndeko na ngai. Mais après de yoka que non Martin azala ki na divorcé et tout mais ayeko bala Priska. Donc papa ya mobali o aboteli yo mobali. Na leki ya mobali na yo. O za tata mwasi ya bana na yo. Ba telemi ba finga yo. Et tant que moi c'est parce qu'on a landaki vidéo après quand lui que naza instruite na bimi na famille chrétienne naza mona pasteur ba batanga na ngai ba yebi boina boye puis tout mona kaye tout mona presque c'est une fille polie bien éduquée mais nako comme na point au ba komi à se rebaisser très bas na musika makasi akwa inase pourquoi akwa inase na mwasi papa mobali na ngai lingi ngai te bande comme mobali nanga balingi ngati moi mobali nanga lingi ngati ngala lingi mobali nanga qu'est-ce que je dois faire non ça au milieu du village non il fallait to yoka que Priska kenda ki na belle famille na ba bengani ye papa yo boya ki libala na ngai mais ngala yaki na ndaku na ko senga liboko ya mobali na ngai yo bengala ki ngai mama bosopela ki ngai mai eza ba preuve d'amour. Mais le roi yaki na été ba bengala ki été ba sopela ki mai et puis na ba propos na ba motala vidéo na jour banda lamba jour ya dot voilà bon moi qui na ba belle famille jeton Priska na famille ya famille chrétienne ba papa na za pasteur ngai soki na za maman pasteur maman ya Priska par exemple et que na moni que place moi na nga zoki ouais ça risque maman papa na ngai papa na soka za na ndokité na libumu na ye papa a mata soka na ndokité na libumu na ye na libota ba mata ba ndoki bazangi te. Oh. Na internet bandoki bazangi te je te dis na mulé la bango à théâtre bandoki bazangi te donc papa wana zola kelo mabe Martin utie pa na ye mbongo Martin kene na ngopoto ya mbongo papa wana ye moka lobi on a bénédiction na et là qu'on nyos toi ko lobi ko kokisa parce que zanza bénédiction maman lobi Martin wana de pas kenda poto ata $100 ndeko na ya moi so zo finga tindela été ah ngape kombo na Martin te ça va bien te mais yo ça toute de vitesse quelque part et ça la bien Martin a la nini na ye biographie na ye c'est trop sale donc papa déjà moi d'abord nazo condamner na papa na maman na famille Martin na famille Priska na Martin tout le monde qui accent au langue ya ba fingi Marie-Laure assassi les news des stars ba sasi ko sasa accent na moté maté ana bande côté ana famille te ana belle famille te ba famille mobali na wana ba yoka lingala te jour ni na l'écart à répondre pour la libana poto presque encore bala na Martin na wana lelo tingana tanga kumba ya Martin na ko finga pe Martin na mutu likoche pona nini parce que presque muta pesi biso nzela wana presque pesi biso nzela wana ozoyoka pasteur makasi bazali belle vie azali à part les idées na finga keni au fin à mobile na été parce que atika nzela wana te Barcelone na mobile et ben ndé na fin à mobile à Barcelone après ça espace te yo katika na couple à Barcelone pas problème ezalate hein na couple pas problème ezalate problème ezali mono siliki non c'est énerve parce qu'il a des dignité à moi si oh bon salut on les a presque à moi si les lois après lobby ba bota bala na Martin ni ba bike ba bota c'est ce qu'on doit simba ando ça va pas fausse couche. J'ai le plaisir de vous annoncer la vente en ligne de ma collection Kofi Olomide. C'est une collection tendance urbaine chic. Sera composée essentiellement de coton bio parce qu'on a privilégié les matières qui respectent la nature. D'où est venue cette collection? L'idée est venue de MyRock Attitude, c'est-à-dire des jeunes créateurs de très grands talents qui ont été séduits par mon parcours
de chanteurs et qui sont venus vers moi. J'ai spontanément dit oui parce qu'il y avait tout de suite l'amitié, la sympathie, il y avait une fluidité incroyable entre nous. Je suis ravi de faire cette expérience et je sais que notre chemin est très long devant. Glody Diasiga, la mignonne, la mignonne, Tracy Mbelenga bro, Tracy Mbelenga bro, kata. Eskozomona, eskozoyoka, bomade awa toza ya manikole malonga. Moi je suis un kibombi nishima oya kanisi Singapore vraiment manebinwe Azaya Kotonia, Azana 3 chambres, salon, cuisine, na salle de bain. Ndeko mwasi pe mobali na Europe, Afrique, Amérique, Asie na Océanie, lamuka na pongi. Tika masolo ya balabala, Maman Nicole Malonda a pesi makambo. Pomade Awatoza, portion magique faite à base de plantes naturelles. Et Pomade Awatoza et pesi solution pour la masolo ya kovandisa taille ya ba maman. Bolan hydraulique et pesaka deuxième regard. Pomade Awatoza ezotondisa tolo ya ba maman avec souplicité, veut dire oza sambanda. Pomade Awatoza ezopesa vitesse na grossissement ya partie intime ya ba papa neti na film. Une seule référence, Somba portion magique na yo, pe naturel na www.awatoza.store. Keba na basite ya pirate, bazolanda, bazoluka baiba, melu vunu na bau. Pomade Awatoza, esangisi mundele na moindo. Merci ma darling, merci ma darling. Awatoza. Na Awatoza, ba mama ba sepeli, ba papa ba sepeli. Yaga, Manicole yaga, Manicole la bakola. Vraiment, il est drôle ce garçon. Chérie, faut suivre. Mais pourquoi tu finis la réunion? Tu ne vaux rien, tu ne fais rien, sors de chez moi. Bima! Je suis ton mec. Mais pourquoi vous rigolez? Mais c'est pas que je t'avais demandé de partir. Qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce que tu fais ici? Chérie, hier tu disais, tu donnais des éloges. Mais c'est toi qui as fini toutes mes forces, chérie. Allez, je suis là. Tu ne vaux rien. Je vous envie. Je vous envie. Mon amour. Chérie. Oh, mon ami. Voisin. Mais voisin, entre nous soit dit, mais coloniaux sonamona kona mwasi na yo ya munene, bolekaka pourtant yo zanzoto mike, excusez-moi. Bolekaka toujours en harmonie, boza koseka menga, mwasi nanga, quel que soit munene nanga, awuti ko benga nangai libanda. Je sais pas, c'est quoi ton secret? Mon secret n'est pas vraiment un secret. Ah bon? C'est un secret de Polichelek. Contrôle technique. Oh, contrôle technique. Contrôle technique. Oh, bah tiens, on a mis tout kayango. Contrôle technique fait à base de plantes naturelles, moringa, tangawizi et aloe vera. Contrôle technique et bon ici les bananes. Bonjour encore à tous les Congolais de partout. On est sur Botarabiso na Elenge Congo TV, chaîne Moko na Katia, République démocratique du Congo. Martin Engi, double vitesse à fusée. Toujours continuer toujours
Moussa na biso ndenge sengeli po et c'est ça vraiment les Congolais de tous les partout na confiance nyonso oyo bomesana kopesa biso na musala kitoko oyo tozali kosela bino chaque fois. Merci vraiment na Tracy Mbelenga Pro, Glody Diasuka, la mignonne. Merci lisusu na DJ Tobis, président ba DJ na niveau ya Tchangu. Merci na RM Romel Mosengo Mobutu na peso pe Bambo Théâtre. Merci lisusu na Karel Nduka na peso pe Bambo Théâtre tala biso. Fabio Lamadidi na kati ya Bruxelles Bambo Théâtre wana sera poids sera kilo. Fabio Lamadidi. Merci pe na Freddy Madidi balobi double nationalité. Merci na Igestar triple nationalité Igestar na kati ya France na peso pe Bambo Théâtre batu nyonso bolanda biso. Mama Anto Aluta Antoinette. Merci pe lisusu na Mati Aluta Mulumba. Karisha Sadik la finlandaise moi si kitoko Karisha toza lelo awa na Bibiane Bola la chinoise noire nde tozane awa na kati ya Elenga Congo TV tosola nanu dossier oyo eningisi mokili ya ndoyi nanga ndeka toyoka ndoyi nanga Martin na Priska. Donc Priska nasi bino suboyebi Priska ndenge asara musane très bien ya théâtre dossier wana ya Martin na Priska nde tosola lelo na Bibiane Bola tosola ne lelo. Bonjour bien. Bonjour Martin. Bonne santé. Ouais, santé bien, c'est bien. Alors tozali on Elenga Congo TV na lingi vraiment totombo la voix tosolon pena na ndenge esengeli. Christian Manza na sima ya caméra azali wana asimbeli biso et ça la moja. Alors boni d'abord santé na yo lelo to endo na Elenga Congo TV. Vrai chérie hein? Merci. Merci beaucoup na pesina nombote na ba fan nyonso tu ya Elenga Congo TV. Voilà. Na merci pe na ba abonné na ngai ba onyo surtout ba linaka Bibiane Sucré Bola la chinoise noire. Merci na ba abonné à page télévision TV na ba abonné à Bibiane TV news za place na sala na ngai. Bonne année pe na bana poto nyo surtout bana kin de partout au bazali. Et voilà. Merci. Merci pe na patronne ya chaîne Glody Diasuka. La mignonne voilà na Tracy Mbelenga donc moi ça bon na père quoi. Merci vraiment na Zahir Patrie trésor bon ba trésor. Alors mesdames et messieurs toza awa na Bibiane Bola na linguiste to kota vraiment na kati actualité balobi Congo et Indi moto et peli. Ba actualité ezali ko botama se ko botama. Alors tout kota na dossier ya Martin na Priska o pena et Indi même papa Bokilo ba sepelité poto ningani na tikele o maloba omboka yo to sola ngona nulelo batupe ba réalité ya makambo oyo. Merci Martin. Omonia makambo ya Priska na Martin ndoina yo. Donc ça compliqué. Est-ce qu'on double vitesse? Est-ce qu'on double vitesse et Martin Bokoto. Donc aza mongo j'espère. Ndeko na ngape mongo. Voilà. Quelque part et ça la passe ngana omichana na place ya Priska. Hein? Priska aza mwasi. Tout le monde qui dit que le quoi bagé. Voilà. Papa et Martin à l'équipe pour la première fois avant même que Priska va passer là et d'autres. Vous comprenez? Papa et Martin à l'équipe pour aboyi libala ya Priska na Martin. A lobe sengela ka loba alingité Martin a bala Martin sana mwasi na ye Martin azana mwasi na ye azana foyer na ye et tout. Mutu nyonso tout net ngane na zabuna na bande kunanga bana poto. Voilà. Non lingate que na yoka moko boye ko détruire libala ya ndeko na ngai. Mais après to yoka que non Martin azala ki na divorcé et tout mais aye ko bala Priska. Donc papa ya mobali o aboteli yo mobali na leki ya mobali na yo o za tata mwasi ya bana na yo ba telemi ba ofinga yo. Et tant que moi c'est parce qu'on a landaki vidéo après Priska lobi que naza instruite na bimi na famille chrétienne naza mona pasteur ba batanga na ngai ba yebi boy na boy pito mona kaye ko mona Priska c'est une fille poli bien éduqué mais nako comme na point au bakomi à se rebaisser très bas na musika makasi à quoi il se pourquoi quoi il se na mwasi voilà papa mobali nanga lingi ngai te bande ka mobali nanga ba lingi ngai te moi mobali nanga lingi ngai te ngala lingi mobali nanga qu'est-ce que je dois faire non zala au milieu du village non il fallait to yoka que Priska kena ki na belle famille na ba bengani ye
Vous comprenez? Donc, il y a un sens que Nenge a tabalingi. Parce que même qui a internet déjà. Le cas même qu'on internet, fait donc capitaine que prise kalobi que papa, yo boya ki libala na ngai, mais ngala ya ki na ndaku na ko senga liboko ya mobali na ngai yo bengala ki ngai. Maman bo sopela ki ngai mai. Et ça va preuve d'amour. Mais le quoi ya ki na été, ba bengala ki été, ba sopela ki mai. Et puis na ba propos na ba mutala vidéo na jour bando lamba jour ya dot. Voilà. Ba boya ki na ba belle famille jeton. Presque na famille ya famille chrétienne ba papa na za pasteur ngai soki na za maman pasteur maman ya Priska par exemple et que na moni que place moi na ngazoki wa za risque maman papa na ngai papa na soka za ndokité na libumu na ye papa a mata soka ndokité na libumu na ye na libota ba marte bandoki bazangité oh na internet bandoki bazangité je te dis na mulé la bango théâtre bandoki bazangité. Donc papa on a zola ke lo mabe Martha utie pa na ye mbongo Martha ke na ngo poto ya mbongo papa wana ye moka lobi on a bénédiction na ye et là qu'on nyos toi ko lobi ko kokisa parce que zanza bénédiction donc papa contribue à ça qui moi quelque chose pour les lope Martin Martha akende poto parce que na maman na bango bala kisi malgré maman va filmer qui était me bazué vu de dos maman lobi Martin wana de pas kenda poto ata $100 ndeko na ya moi so zo finga tinde la été ah ngapi kombo na Martin te ça va bien te mais yo double vitesse hein quelque part ça la bien te Martin na kotala nini na ye biographie na ye c'est trop sale donc papa na déjà moi d'abord nazo condamner na papa na maman na famille Martin na famille Priska na Martin baba star ya neni no ba Pasteur ngondeni bana. Koto bandeko baleki basali be mission koto ya répondre. Moni Priska soka répondaki famille wana te. Je pense pas que bangi va continuer. Bon loba. To mona ki aksa olangi awa. Ba fingi Marie-Laure Assassi les news des stars. Ba sasi ko sasa. Aksa na moté maté. Ana bande côté. Ana famille te, ana belle famille te. Ba famille mobali na wana ba yoka lingala te. Journée dans l'écart à répondre. Le quoi salio à sa femme, une bonne femme bâtit sa maison. La femme insensée renverse de ses propres mains, ne prise qu'à sali, abîme femme insensée. La chinoise. Mais je t'ai dit, abîme femme insensée, a renversé l'ibala naye, a salué réputation ya mon. Moi c'est Martin en kata libala. Au salut ngai, Martin na ngai Martin anan. Na kota la Priska l'équipe Martin na kitoko aleki na nyoso mais balobi na katote bien balobi bino moko basi nde bo pesaka makamso ezana ope na niveau assez boli le kumu na yango ti lelo ko comme ça batu ba star batu ba yebana balobi bino basi nde bozo créer ba trouble oyo Martin biso basi moni biso basi lo mozala sezalani et aka ona terme ba ki piala donc tout ça kana matu vu to linga komila kisa Uzomona et surtout monde to kota oyo mutu nyos Martin na biso ko monga na boy atani na boso na liete donc on télé ma devant caméra ngazwa voilà atana tous nango eloko ezate devant caméra na zwa na bonga na yebi vous comprendre toza bongo na internet oyo uzomona mutu akomiki sazala te ata mutu alobaka ngani na abona kala komi lukuta eza orgueil neti na alobaka zakala komikitisa. Parce que ceux qui ont la mouton qui il faut que ça témoignage ah Bibiane la chinoise vraiment c'est une très bonne fille. Yo yebi place to kendaka to zala razaka nde batu ba respectera biso. Voilà. Le respect ba son mangote Martin. Respect pour la libana poto. Presque encore ba na Martin e wana lelo tinga na tanga komba ya Martin na ko finga pe Martin na mutu likoche. Pona nini? Parce que presque mutu apesi biso nzela wana. Presque apesi biso nzela wana. Ozoyoka bastar makasi bazali belle vue azali à part les idées de finga keni au finga mobali na été parce que atika nzela wana te Barcelone na mobali o benande na finga mobali à Barcelone a pesa espace te yo ka tika na couple à Barcelone pas problème ezalate hein na couple ba problème ezalate problème ezali na mono siliki non ça énerve parce qu'il a sa dignité à moi si oh bon salut on les a presque à moi si lelo après lobby babota bana na Martin ndi babike babota so est-ce que ando sa ma fausse couche na nyoso wana na ngi oloba po bato bele baotalo partout dans le monde po baotalo ba Karisha Sadik la finlandaise moi si kitoko balobi motema boboto po asungaka na niveau ya este kuna ba fondation ezo continuer kaka na lingi siko na nyoso entre moi sina mobali nani oyo pena
asali mabe ya makasi na makambo wana nyonso po lelo bapapa mobali bakomi deja koloba maloba mabe ozosepelisa bato te nalingi mpena po éclairci bato na nyonso wana moto asali mabe eza Priska aza mwasi omoni mobali nde aza na mobali so alingi mwasi akendaka mobimba akei na ye. Maintenant c'est à toi la femme de jouer le rôle de la femme d'abord et puis de la maman. Tu es sa maman à ces moments-là, aux appels moi si naïe. Yom te faut orienter, Martin. Nalingi bo ete karab lo si mama kono to ke papa no to ke senge pardon ngai na yo. Tozo ke ndekuna. Papa, to le lo se to le li papa taza motema libende. Papa nga nalingi Martin. Pesa ngai chance. Zonga ilokola oh moi so na zo finga ka Priska wana grande petite sœur à Martin. Zonga ilokola ye. Papa nga nalingi mwana na yo pesa ngai chance. Ndenge pesa ki moi so zo protéger nga na ozala mama pona bana ya Martin. Non au kabulate papa. Les parents balela ki tsaya ki uta photo. Aye mobala ye yo louele parce que mibali bazala na bango bongo. Voilà. Mobala ye na la posa kuta na famille na ngai te. Wana soka komiti ka ina na ba idée na ye. Après ozuye papa o komi déjà o la litongo etani to kende. O pesa papa mbote papa o même o ya na papa ozuye papa o ba ya place yo zali. Ba mo na place yo zo vana papa moyena koma na ndako zala ki te contenu ba malado yo na éviter etani ni na ye no pandémie déjà zali oko kote la corona makambo nde ba ese ngana zala no mwa musika le temps na meka ko bongisa makambo na ko yana ngana ndako okosi mo osala mo misala ozunga ata $500 mo o mise na ndako na bino mama zona $500 o chama provision o chama pente ata show ya pamba o chata mo show ya lokuta na lupangu na bino c'est tout on a dit qu'il il faut qu'on s'abonne voilà la stratégie oui mais ce qui a idée te moi si ne fa pesa ye makasi parce que comme on a pris kaza moi si mo kaza mayele Zomona ah papa mais na bosa ki koyebisa yo tala kutu na koyeto sola mais oyo copine na ngai to zakane na Kishasa awa oboyoka ki mbasa parce que grande sœur a Priska ya Martin et petite sœur a Martin lobi déjà yebisa ka sola kana Priska bien avant même que Martin na Kishasa zoka sola na yebisa ki ekolo ba nyonso Martin za marié tika ya na tika relation wana voilà zomona mais moi so boyoka ki yeyo na koya to solo là parce que na za na ba projet na sepeli na vanda na ye OK mais non pas Martin ya lokwa netika pour faire ma parent avec sa papa na ye oyena no sali 3 jours na Kishasa après 3e jour na Priska après yo bakeni ni yo papa na yene bala papa ni akolina Christine Belenga pro Glody Desuka bozomona la chinoise Bibiane Bola ndeto sola masolo ya Martin na Priska oh vraiment et ils ont dérangé bato belé partout dans le monde au batala rabiso na Elenga Congo TV Ndoi Martin nga Martin engi double vitesse à fusée ye Martin nani alors est-ce que le message nous repère sur tali vraiment caméra au lobby na Priska et puis au lobby na Martin au lobby na famille message nous repère ça pendant na Priska pour na Priska na koyebisa ye à lobby à outa na famille chrétienne aza bien éduqué éducation tolobate éducation faut ça preuve éducation na yo c'est à ce moment que Priska Aluka a ça la preuve à convaincre biso à la kisabiso que aza bien éduqué c'est-à-dire Priska moto oyo moto pelisi yango fait en sorte que oboma moto oyo boma moto oyo za mwasi luka na libala nozo kende ozala na kimia et non kokota libala moko ya ba tourment ozala pe résister wana siko ko boma yango asenga ba papa pardon afuka mo bien ndenge oui asenga ba so afuka ma connaître ka yo fuka mama Martin ma connaître ka yo fuka asa ndenge ni lobo no asenga pardon aluka réconciliation voilà ata ba sopele mai ya kaka ya so ba sopelo mai vino mo mama ya ne kanga na nzoto mai kanga na nzoto ta mai kanga ba finga ye on est aboya soko sali papa na mabe peu importe Martin o lukaka de vase moyen papa no alimbisa yo papa bokilo na papa ya Priska Priska ko sala jamais bras de fer Martin ye moko na landi voice ya Martin alobi que pona papa aza papa na ngai boye na boye mais pona ndeko na ngai ya mwasi soki singa famille ekata na kate ekatani voilà singa famille ekata na te Martin kosi o longola makila te ato changer combo mais makila na yo moi makila zo tambola kati na Martin yango za pa ndeko no mwasi yango ze pa bana na bino yango ze pa papa na bino singa biloba le moni Martin quelque part on t'a Priska on erreur mais Priska siko c'est à elle moi zo condamner Priska yende muta okiko silisa kaka nini rando oyo Priska mutu mususu te Priska ka mutu fasi sa rando oyo na ba sœur na ye ya théâtre ba pesa
conseil. Bozalaka wala te pour nos sel la biso nini ba on kutuni. Ba vidéo la biso bozalaka bozwa bosangani bozopesa ba mbongo to kuna nende bozopesa ba mbongo bosangala pe bopesa na ba conseil. Bosangala bopesa ba conseil. Tozala pour sa vidéo bo vandi si na prise kamboué. Quand ne bosala ya bozolia ba boki ba télé réalité bosala kana. Télé réalité pe bopesa. Loba pe na Martin. Ah Martin a mobala zoba. Dingi sanga papa Martin wa mukolo na ngai moi mobala zoba ozi penza bolumbu ya libota na we etale bolikola mwasi mwasi olelo soko pukani makola sundoli o famille no ba banzo lokota salite na ye papa basomba ka été ndeko ba remplacer ka été quel que soit le problème moni biso nto aboy babota biso 20 ngai papa la nga pa mo toi 20 les bola. Est-ce que vous qui mongo pété ba tele qui mongo ndé na éviter ngana mongo tshasa mais le sac au kaka na ba kana na ngai tout de partout la ba bien ba na ba bokulaka nyoso tout de partout ba le sac on a bino est-ce que yo peut bi munoko mboka na de suka ko bi en français à kata France la mignonne. Donc voilà ozomona Martin a mobala zoba et puis ba papa na ye papa comportement oyo eza ya papa moboti te. Voilà. Ndeko ya mwasi ozo salir wana za ya no aza makila na yo. Les paroles s'envolent, hein? Les vidéos restent sur l'internet. Lobi boko bondisa. Biso ka tambo bondisa to yela biwa vidéo bosinga. Merci. Bolumbu na bino to ko exposer ngo lisusu. Lelo mona pasteur Denis Sandai kolobat. Pasteur Denis sa finga. Na sukelo ni basalaki. Bazuika ba mitaka la pasteur Denis so o apidia ka ekalade ko se masturber bazongisia. Et après nini? Pona olakisa ko ici à l'internet biloko nyonso tout au salaka ezongela abiso. Peu importe nyonso to sala e ko zongela yo. Ozomona moi ngai na nyonso tout na condamner ka caprice aza moi simali. Merci vraiment, mesdames et messieurs. Voilà, tous ensemble, na Viviane Bola, la chinoise noire, na Katia Elenga Congo TV. Merci vraiment, na Teddy Lupemba, na Peso Bambo Teatro, grand garçon. Teddy Lupemba, Ozotala Biso. Merci, na Pedro Makiesi, na Peso Bambo Teatro, na Katia Elenga Congo TV. DJ Tobis, président ba DJ Nyos, na Katia Chango, Balobi, RM Mosengo, Mobutu. Romain na peso pe Bambo Teatro, Karen Luka, Bambo Tepe. Merci to comme na suka ya émission na biso, na légiste ko pesa ta Bambo te na batu na yo. Et ça la pe moi kitoko na émission auto sali o et puis numéro de téléphone il faut pas benga yo. Ba jotara na bien pour te faire pas benga yo. Déjà oui na pesi mbote na Perpétue Sala, ma petite sœur chérie, on fait anniversaire le 14 février au na Makasi. Donc je dis un grand merci à ma grande famille, la famille Bola, à ma grande sœur chérie Nadine Bola, Bijou Anani Isodore. Je dis un grand merci à mon papa chéri, Dieu merci Botaï, on a un sponsor nangaye. Na bo sanité le mannequin de Lausanne, Patrick Luzolo. Donc un grand merci à toi. Prince Pinzi Mobutu, le requin blanc, un grand merci à toi. Jemima Lopez, ma copine chérie. Na mon vieux Stevie Songo, balobi groupe La Vie est belle de Makambo. Donc voilà. Na ba on surtout balinga ngai Patricia Chungu Chuma ko balobi na ba page love nyon surtout. Donc so bo mon Abidjan sucré bola la chinoise noire. Bo keneka na page télévision TV. Nazawana na Bibiam TV, Nazawana wana pali na ngai voilà. Merci vraiment Karisha Sadik la Finlandaise, Bibiane Bolayo. Merci bande ko belé botel la biso partout dans le monde. Donc si vous avez besoin na bo beninga, azalana na chaque fois na tambola chaque jour. Donc to tambola chaque jour. Chaque jour et mutnanga ba parcours na ko wana. To zarane Manza ebi. To zarane ernioso donc merci vraiment na bato bolandi biso toza awa eza to continuer toujours comme ça là. Analyse na biso ngana mikolo vraiment na Elenga Congo TV bon mona ndé na ndosa na trop ba analyse po et c'est pesa batunya so ba otala biso partout dans le monde. Merci na Pati Kiketi dangola mwana Luanda solo wana masa na nga Pati Kiketi na peso pe Bambo Teatro donc bozala brancher na Elenga Congo TV botika malamu.